yango na ebisi bino audio poison deux choses différentes mais mutu oyo alingaki aboma la marraine bozo yeba voilà tout mais la champagne la marraine abiki na liwa ningi alaraka tellement tu yambi yo mo ozana oza mieux placé ya ko expliquer biso ba problème o ezoleka au juste ezani ba plainte yango na portaki moyena laksango ya pembeni ya nini ezate na rokata na micro yo mo moni vraiment na kati micro oyebisanga comment na litoi na misno yango na zokata bon to fongoli te na lobate za marambo ezokende avocat ye mo nem to oyebisa biso lobi nga oloba rien toi na posa toyeba équipe na biso toyeba mutango nani voilà. Ah non mais c'est pas vrai. Arnold Fouma. La marraine paraît-il non poisonté a créé nigara bezmo boezande ke balara likelemba monga bato liaki yango zo sale obimisa ba mambo ko tiela moto eloko mabe ko luka ko détruire vie ya moto eza différent na ba makambo na biso ya pamba. Moi champagne mais esuki ate to kende pe église dimanche to ene okum sankolo moi qui sont des grâces nenya la onyon so ezali ba capture oyo l'état salaki ya bato oyo babandaki ko sala neti ke so akoti azocha ba commentaire mabe l'état koti même na ba page. Ah non mais c'est pas vrai. Maebani amuta millier amuto to boira muto ayebani muto millier muto millier ayebani Arnold Fouma. Voilà un grand merci Nabino Batubomesana ko soutenir biso Batubomesana ko landara site na biso toza na www.congodirect. Merci nenge bobenga lisusu esengo mingi toyeko kutana lisusu na 2018 biso nyoso santé kitoko et nazo profiter na pesa ba bonne année ba meilleur v na ba internet nyoso ba oyo et surtout ba o balandara biso ba lobi soki pe olingi ozala toujours na page émission koti lelo omonyango mbala moko il suffit au kende ko s'abonner à na page YouTube na biso na chaîne na biso ko s'abonner oza toujours na page esengo mingi ya royamba invité na biso babengara la marraine ou tozopesa déjà bonsoir. Bonsoir papa nangai donc na sepeli mingi ndenge Congo Top News lelo baye na katanda ku ya la marraine baye lelo to meka ko solola sur ba sujet les kake quoi. Voilà car nenga lobito ya to meka ko solola sur ba sujet o ele kaki na sima caméra Arnaud Demvouma 500 mégapixels papa swag et puis ngai moko Hervé Mabradam molobel na bino o na ela bino na zola bino toujours d'information à la source n'émission bolingara tsa litoi la marraine obenga biso to meka na ko solamke par rapport ya makambo ezoleka ezoloba matro na banenge bato musu baloba ba façon na bango encore tellement to yambi yo mo ozana aux amis placés ya ko expliquer biso ba problème ezoleka au juste ezani donc après c'est bonsoir à tout le monde. La marraine à tatou, y a ba maman, y a ba papa, y a tout le monde. D'abord on a remercier Nzambe nanga. Nzamba sali ya minene ponanga. Na pesi Nzambe nanga merci belé na lobi gloire. Ndenge ser nanga maman Julie Citron lo bagala marraine na gloire. Po balobi na communauté congolaise. Mutu oyo abomaka congolais. Papa nga na banda okanteza chinois. Mutu aboma congolais. Na banda okanteza rwandais. Mutu aboma congolais. Na banda okanteza ivoirien, camerounais. Melelo na monique mutu azoboma congolais ya Kinshasa eza congolais ya Kinshasa. Eza congolais Kinshasa car ningo lobby. Tous nous vraiment na droit au but par rapport à Marambango. Izobimebele la marraine paraît-il empoisonné. La marraine paraît-il non poisonné a créé nigara
bezmo boezande ke balara likelemba mbonga bato aliaki yango ezo sale yo bimisa mambo vérité zate donc aux amis placé à éclaircir internaute bazolanda biso oyebi mutu soka linga salo mabe akoyela yo na ba façon ebele mutu soka za na posa ya ko détruire yo akoya na ba façon ebele oyebi likambo ya ko boma mutu ko tiela mutu eloko ya mabe ko luka ko détruire vie ya mutu eza différent na ba makambo na biso ya pamba pamba ba makambo ya pamba pamba oyo ya biso moko toza ko sala quoi mais vie ya mutu c'est ça qui est le plus important vie ya mutu mbongo c'est rien bilamba c'est rien tout le reste là c'est rien c'est d'abord la vie ya mutu ce qui vit à mutu tozo zongo pardon na considération te c'est que toza batute batu o bazo luka ba camoufler parce que ba yebi oyo bango balinga basalanga mais Dieu m'a sauvé lelo naza sauvé nazo linga ko lobebele te parce que dossier eza na maboko ya avocat dossier to lekela on a tribunal pour moni biso ba congolais tozora makambo nyonso tu na maseki omona ozwi likambo lobi je m'en fous ngana lobaka toujours na ba congolais soki ba dossier na biso ekokaka kwa bouture te parce que to suki saka dossier na biso kaka pa ya mbila o porter plainte o koma ko vanda non na plainte ba plainte yango na portaki moyena laksango ya pembeni ya nini ezate plainte yango yo na portaki bandeko nanga o eza plainte o nyonso ezali ba capture oyo l'état salaki ya bato oyo babandaki ko sala neti ke so akoti azocha ba commentaire à mabe l'état koti même na ba page pona ko bimisa tout sans même asenga code yango wana bandeko nanga makambo eza na niveau ya l'état po ngai pe na risquer vie nanga na ndenge ya munene eza na ba buzoba o bazotia te wana na ba buzoba pamba pamba ya yo peut-être zo solana mutu faire enregistrer yo wana ba buzoba ya pamba pamba po na ba enregistrement ezalika yo zo senga mbongo na yo ozomona wana na ba buzoba mais eloko ya motuya eza ndenga yi mutu na risquer vie nanga et puis mutu oyo alingaki asala nga boye ye moko déjà yebi poto yebi ye ozomona la marina katiote batela ki déjà poison to balinga ki ne batela place wana na koki ko éclaircir te poeza na maboko ya l'état avocat nanga borozwa ye bientôt borozwa avocat nanga borosolola na avocat nanga muto ya sazwi dossier nanga en main oya yebi dossier nanga na minute oyo mbila sazwa ki ba numéro tout ya ba téléphone mbila zo landela ngo tout bazo landela biso to kanisaka nde tozwaka ba abonnement ozwi abonnement to ololobi mutu wana zela na ko sale mabe na ko détruire vie na ye yo beti no lisolo wa enregistrer ngo te mais tant enquête ekomi ko salama ba komi ko landela partie satellite makambu yo lobaki mutu aza ko traduire c'est là où bakanga mutu c'est là où bakangaka peut-être ko kanga yo ya au côté prison peut-être ko kozwa ba 6 mois quelques mois mais ya ba ko convoquer yo wane ko kende plus rapide po ba yebi soki ozana droit ya ko bima na mboko yo te dossier na yo ezozela yo enquête est en cours la marraine karaningo lobby sko tolngaki tolitoano na posa to yeba ba internaute pe na zasir bazana besoin ba yeba mambo la marraine oyeba ndenge nini ke bazolinga ba empoisonner to ba empoisonner nana ngoya iko sinaloto oyeba ki onene donc quand na uti ko yebisa yo tant to roleka na tribunal c'est à partir de cela na bana ko éclaircir tout après tribunal na ko bomba so elote po wana ekomi nazwi ba dossier na nga nyonso na ngona maboko bande ko nanga tolingana tozala na bolingo même muto asalinga eloko oyo oya lingaki peut-être ala lisangai
esika ya zali ayebi ezo concerné babuzo ba oyo ya ba audio te eza rien à voir audio na mambo eza mambo deux choses différentes rien à voir tolinga to sala confusion te ya ba audio ezali motema mabe na jalousie ya mutu tango abandi komata kongola lingi succès ya mutu te po ngai succès na nga l'air na bandaki yango au début nazaki na vraiment na succès te na bandaki makambo na nga na Congo Top News et puis Arnon Vumba yende témoin na Noli kutu mutu apusa biso Bambote belé les sages Noli alobi a vieux prophète poni boko lekate bosalaka ba vidéo na ndenge prophète pe alobi bon tokotala ser nanga moko tantine Germaine mukolo pauvre papa wemba kufaka abengi nga lobi leki nanga namoni vieux beaucoup la kufi ah bon na bengi mobile nanga na bi prophète en tout cas il faut te rendre hommage pour combo ya la marraine de la SAP muto apesa ngo yewana vie nanga i beaucoup que son âme repose en paix na ndenge papa to bandi malembe le bandi malembe succès yaka na ngote na lata bilamba nyonso na beta ba bilamba ya ba cher ya ba prix nyonso succès yaka te bandeko biloko nini la marraine alati te succès yaka te tangu nzamba bandi ko utiliser mungongo ya la marraine ba mama ba papa na bandi ko pesa ba conseil. C'est là où Nzamba bandi ko fulanga. C'est là où Nzamba bandi ko tombolanga lelo na koma la marraine à tatou. Soki na mi benga la marraine à tatou. Ngala zaka na complexité. Maboko nanga ezaki nango minene. Nazotala maboko nanga na bi pona pesa liboko nanga o valeur. Loko na ninga olata moi sexy na kei ba beti tatouage. Ba betanga poka robo yo. Moi tatouage. Ozomona tatouage nanga yango. Ba beta tatouage nanga ya bolite poka na robe moyen mona ne ati ya bango miki ya bango miki ndesko na bimisaka nzembo ya basala ba tatou na bango ekonda marraine asali chamunene epesi bango liboma marraine a tatou na tie tatou na liboko na kati otebi nzembo wana Natasha Label na Evre na PC déjà mbota lilango fort grave la marraine na bandi koya nazo se créer ngai moko na créer ba tatou na créer ba nzembo na zoya mais tangu na bandi kolobela oya bonzambe tangu nzamba bandi ko utiliser mungongo ya la marraine komi ko toucher ba famille la marraine komi ko kota bisika o ba kota raté papa guerre bandi ene bandi jalousie bandi ko kota lelo yozo solana mutu azuyo na audio lobi mutu asaleli yo audio lobi Congolais tozo kende wapi car nous lobi tozo kende wapi totai ko mona plutôt koyoka ba audio oyo ndeko na biso Oasis asalaki paraît-il balingaki ba corrompre et pas deux personnes pour ba bati la yo poison. Est-ce que depuis l'air asalaki ba audio ana bozoya etant bosola ina Oasis aza ya la marraine soki bato ba profitaki po ba mona ki ngana Oasis tozalaki mwa muke na mwa ba tokomaki na mwa bakanda entre yana leki mwa mbilinga mwa ekotaki kote ya Oasis na yana e Oasis na leki na e c'est là où batona ba profitaki babandi ko profiter babanda ko sala babanda ko lobele buzoba mais Oasis na remercier yo mingi nzamba batela yo parce que au kota ki pe na jeune bango au comprendre batuana kala te to kota na kala te to mema bango na tribunal yango lo moni na lobby to mélanger ba audio na likambo poison te c'est deux choses différentes ba audio eza makambo jalousie pour la marraine a commis na succès la marraine a tombouami la marraine a commis à monde entier a Nelly Tangola ya la marraine a Nelly Tangola yo mo reposo lobela likambo ya poison ezali ke pour la marraine a lelo batu oyo ba benga ka la marraine na musalo nazo sala bande konanga
même nga moko elekela nga na pesi ba mbote belé na Claudia Sassou et siko zali ba mbote belé lo sako respect moi na mokonzi faut respecter hein lelo ba relation on a nango ba relation batu oyo ba contacta nga na pesi mbote belé na Nathalie Makoma ba bisou belé place aux ali nyo so le bandi ko bota jalousie Francine Ngandou le crocodile yananga na kati ya Madrid nyo so le bandi ko bota ba jalousie yangwane balinga ki ba éliminer nga pona le kaka lisusu na monde médiaté yangone ebisi bino audio poison deux choses différentes mais mutu oyo alinga ki abomala marena bozo yebae voilà bozo yebae ka ndena ndenge tozoloba soki na tunyo par rapport que depuis ndeko na biso Oasis asali ba audio so bozo temps rosola to ya robengana to ya romonana par rapport to ngai to ba deux personnes o ya lobike ba ngai ba ya ba corrompre pour aya atila au poison est-ce que ayebisa que déjà deux personnes makam news tout aussi to yebi donc webi na baton tout to yebi tout yango na yebisi yo bientôt bo okutana na avocat nanga bo sola na avocat nanga yo liko citer kombo na bango te na internet to papa soki na minute na lobby par exemple na pesi ba fausse identité moko hein na lobby par exemple Alain Mutalinga ki abomanga o mete ka Alain opakata so na lobby na minute par exemple Karine alinga abomanga o mete Karine opakata soki yango na ba congolais tozalaka na sagesse ebele et puis to senga na nzambe pe intelligence ya koyeba koma koloba makambu oyo soki na sagesse na intelligence te na okoma yo olinga ki obomanga kingandi mutu alinga bomanga eza mutu moko tangu kombo na koyeba na mokile ko tcha azabe mutu mo yebani vraiment batno so ba ko tcha yango wana topesa ngo na nzambe et puis tozela avocat basamba po kosamba ekozala na deux procédures ya kosamba naza na procédure ya ba audio naza pe na procédure ya poison ya audio na kati ote nde balobara mamba balikelemba eza mama illégal na temps normal ndeti l'état ayebara ngo penate omotele romi mamba audio bo esa mona ke eza mama balikelemba yo moko luka suba merde na kati te mamba ba audio eza makambu oyo ezotala ba makambu neti ya bambongo te omoni ko publier mungongo ya mutu eza délit oza na droit au publier mungongo ya mutu te po osenginga permission te yozo sala ngo ke na sambwisi ye mo sambwisi mutu te yonde omitie na merde po eza makambu na biso ya mbongo tozo solola l'état rotuna yo tango yo enregistra ki yango zaki na makanisi nini na mutu na yo obandaki kokanisa nini po tango yo moko zolo bango nazo enregistre yo yango balobi congolais tozovanda na mboka mundele toyeba loi enregistrement ezali prison ya 5 ans et en plus il n'a pas de dédommagement parce que na minute oyo nga na omona psychologue naza traumatisé à 100%. Na yoki lelo mungongo nanga, lobi na yoki mungongo nanga, lobi kuna na yoki mungongo nanga, mais c'est trop. Siko mungongo wana yolinga ki etambola monde entier. Après ndo zwinine. Ozotala ba conséquences nangote. Mais na bato ba yebi loi. Okoki jamais ko publier mungongo ya mutu. Tant que osengi permission te, tant que bosali papier te. La kisanga signature et si konga na signaki ezate. Yo weli ko sale loko wana o publier o lobi a na bimi gang mena ki na intelligence. Nazo répondre na bo pete loko la yuma loko la zoba po na banda ko banga na bi muto makamni na osala. Yo bimi gang ki na yo ego yebana na tribunal. Ato ye makamo l'état mamambongo etali ete akotuna yo d'abord pourquoi quoi enregistrer mutu pourquoi
fois kozwa mu po ekoti na telefone na yo ekomi monde entier ndenge nini ato pesi raison obwe non bakolanda na satellite ndengo tindikaki yango yango na bato yo bozalaka na babiloko na batelefone kopibilie kotindika soki bakoti telefone eza abonnement osambwi yango wana kwa voilà balobi émission na bino talito imikolo yo muta simyango pena mambutu eza sponsorisé na hôtel Ribin nazo profiter na pesa déjà mbote na grand prêtre mère depuis Londres Nina Chou maman na Ribin ba mbote belé et pourquoi pas na Black Tees Kabea balobi lisusu to pesa mbote na JB Bamenga studio M Jonathan Marambozana ba son ya bien ezana vraiment soko linga enregistrement son bimarito ko studio Zamoko M Jonathan souci na biso ezani la marraine pour ma morning ezokende car ningo lobby déjà tout mon avocat tout solanae mais na ninge pena mamba ninge tozolandela on. Donc, d'abord, on peut savoir que Belén n'est pas à Jessica Mondako, la femme en Porsche. Et puis, on peut savoir que Belén n'est pas à Mati Bikeka, le bis c'est mec qui a la marraine à la carte à Bruxelles. Nous tout est beau, soutenir la marraine na zawana pona bino ba maman nyonso, maman ya Lyon. Bozo mitung sa pona la marraine na ebisio na ebarate ke na na batu. Na bana on a blague. Mais na presque monde entier. Nako lo babongo ba openza ba appel na lembi ko benga misuku to ba tina mbongo ya avocat na bimisi ata 1 centime te pona ko futa avocat ni 1 centime ba futelinga e utaki Londres ba futelinga e pa mama na ngame na bombi na nkombo nako bimisa te ba futelinga e pa ya avocat donc na pesi ba merci mingi na ba mama na nga surtout maman équipé avocat merci pour lobi makambo yo. Na communauté congolaise to tika boy c'est pas bon photo même makambuti na suka tribunal bisonyo tout OK to bandiko samba to nyoko mana ko samba comme ça côté ya ba oyo ya sima babandela suba babuzoba te babandela babuzobo te vraiment ndenge naza tisiko na ra l'est la marraine ce qui vraiment na yebi kombo ya mutwana te na yebi so na limite na okilala bien na rokata na micro yo moni vraiment na kati micro oyebisanga comment na litoi na misno yango na zokata bon to fongoli te na lobate za marambo ezokende avocat yemo nem to yebisa son lobby nga oloba rien to na posa to yeba équipe na biso to yeba mutango nani voilà. Ah non mais c'est pas vrai. La tatou. Yenda nga bomayo. Oui, muta millier. Mayebani a muta millier muto to boira. Muta yebani, muta millier. Muta millier, ayebani. Ayebani makasi. Metinga bien te. Mais yo le baki au te na bombiango, na bombiango. Tout monde dans le lobby, tout le monde dans le lobby, tout solango bien na yemo vraiment maître avocat, yemo nim to yeb sepso mutango mais ba congolais to lingana. Franchement ça linga passe. Na ndimagité na satan yo. Non. Vraiment tout le monde dans la prochaine, tout solana yemo avocat, ne c'est que la Facebook. Yala. Arnold Fuma. Voilà tout mais la champagne. La marraine abiki na liwa ningi ala raka. Moi champagne mais et souki a été to kende pe glisse d'image to ene okum sankolo moi qui sont des grâces ningi ala. Donc yango champagne quoi. Vous m'a yaro mela kata no caméra mela. Kata caméra papa. Merci.